toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Nabino esengo ezakolala toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o bozali kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV proposera bino actualité mais tout ça les rabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité lelo tolingi to beta lisusu lisolo ya actualité kaka boyebi ke mboka na biso actualité en tout cas eza dominé toujours par politique avec la consultation nationale au chef de l'État à Lança qui depuis lundi dernier, chef de l'État à Banda qui peut recevoir la personnalité belé mingi mingi à la confession religieuse, la société civile, tout le monde qui même institution d'appui à la démocratie, le ba Seni, Ayambaki Corneille Nanga, Ayambaki Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, Ayambaki en tout cas ba association, ba ONG, organisme à droit de l'homme, Ayambaki en tout cas à Bango, na cadre toujours il y a consultation nationale et toujours kaka, na cadre pe il y a recherche, il y a union sacrée pour la nation, pour la Kobimisa Mboka, na piège et Kangami Nango, Boebi ke accord, il y a FCC et Kache, Masolo, c'est Baby Nango, na minito nde tozolo ba Masolo, za kolala, alors, et sengeli ko bousculer, majorité wana la kati ya parlement, pour la komeka komo na moi clair, chef de l'État, démarche, sali ko sala en tout cas, observateur rebelle, ba comprendre, pe ba moni, et même, na niveau à FCC, Joseph Kabila, azalaki partenaire, na ya comprendre jeu, et yépé, azali ko bongama, pour la ko faire barrage, na situation, wana la Félix Tshisekedi. Alors, na cadre, kaka ya ba consultation nationale, wana ndenge, tolobaki, to moni que, na niveau ya Lamuka, Félix Tshisekedi a frappé très fort, parce que Ayamba qui déjà Jean-Pierre Bemba, nous avions pensé que le niveau à Lamuka, bakokaki kozala, na même morale, et que balanga qui va se réunir, na nous va dégager position moko commune, afin que baye bandenge nini, bakoki ko répondre, na démarche wana Félix Tshisekedi, mais tomoni que Lamuka ango, par rapport à démarche Félix Tshisekedi, bazo kende, mutuna ndenge na, et probablement, ezali dû na fait que Félix Tshisekedi atinda ki ba invitation selon ba parti politique et non selon regroupement ndenge zalaki na Lamuka wana tebi que Lamuka zalaki un peu kosangisa ba leader et belé. D'ailleurs Félix Tshisekedi a ebi Lamuka très bien parce que yemoko azalaki wana bimaki nde na kati ya Lamuka pour ka kosangana na Vital Kamerhe boyebi accord basinyaki oyo yaki kobota a cache o basalaki yango kuna na Nairobi na Kenya. Alors Bemba a solo qui déjà dans Félix Tshisekedi hier mercredi 4 novembre 2020 les solo les kaki qui toko Bemba yemoko na simane alobaki en tout cas a suzali ko soutenir dialogue entre ba congolais ali lo mo ya malamu pe les solo na bango les kaki très bien ndenge yemoko Jean-Pierre Bemba alobaki même moto mususu za annoncé ezali pe susu moko ya ba poids lourd ya kati ya Lamuka celui même qui a la plus grande force na kati ya Lamuka puisque ensemble pour la République ezali parti à Moïse Katumbi yango ezali na ba député ebele koleka na kati ya Lamuka ezali na parti politique mon côté na kati ya Lamuka lekio ya Moïse Katumbi et Moïse Katumbi azali na posa ya komona Kinshasa na ndenge ya kosakana te Kinshasa oyo akoki koyate au lendemain bien entendu ya alternance oyo ba embûche alaki mwa mingi poka kokita na kin mais Moïse Katumbi yemoka azali kokita tolandaki ba approche na ye o ba annonçaki que azali koya le 6 novembre donc vendredi donc lobby parce que les lotoza jeudi le 5 novembre Moïse Katumbi bazo kita na terrain na kin et donc ba approche na ye ba annonçaki yango mais misusu ba koya kozala na au point que Yemoko Moïse Katumbi a décidé à faire l'ango spot. Moïse Katumbi a fait la spot, a zoya na eka poku talana fachi mais spot ya kosakalante a bengi bangonyo sobaya baya koyambaye na aéroport pour bamona na kala et kosala pena bien Moïse Katumbi a débarqué. J'ose croire qu'il a bénéficié d'un accueil moko digne. Ya rana et n'a proposé bino moi
spot ango, binomoko volanda, vous allez vous faire votre idée. Et bon, on a simato zonga pour que to continue sur nabiso. Boebi kaka awa toza na DMTV. Ndekonanga soki ozana no abonné s'il vous plaît, clique mon en une seconde na bouton en rouge ba komi s'abonner au komi en tout cas membre ya DMTV au komi abonné ko bossa na pété cloche ya notification ou ko apparaître une fois ko s'abonner ko permettre na yo ba prochaine vidéo au ratakate. Merci beaucoup to landana no spot ya Moïse Katumbi ndenga za ko annoncer venir na ye na Kinshasa et bongo to se retrouver tout de suite après. Ba mama, batata, bandeko nanga na Kinshasa, mbote. Nazo ya vendredi pour na ba consultation. Tokomona na vis-à-vis, nakoya na butute, nakoya avant 10h na Kinshasa. Poto solo la makambo mboka. Voilà, boti kolanda ndengeka tolobaka ki mona menso donc binomoko bomoni spot oyo Moïse Katumbi ye moko personnellement azako annoncé na ba kinois qui azali ko débarquer na Kinshasa azali ko ya na Kinshasa to sentir que Moïse nous trouvons un Moïse na enthousiasme makasi Moïse azoya ko assister na match ya Mazembe te ke ba délocaliser ki match ya Mazembe e betama na Katanga te na Lumbashi te betama na Kinte azoya maramba balete Moïse Katumbi azoya po akuta na na fati na cadre ya ba consultation nationale elengi nangonde ya ngwana donc déplacement Moïse azosala na ebika zalipe na posa ya ko retrouver les sous fati oyo basuka na ekaka na Genève wana après masolo oyo ya lamuka oyo finalement ya kiko sala ke ba bebana donc bango bato bakutana ki na lisanga ya opposition oyo balinga ki basangana pour que ba pesa espoir na peuple congolais en dégageant un candidat commun ya opposition oyo ko affronter candidat à majorité Zalaki Emmanuel Ramazani Shadari. Malheureusement, Félix Tshisekedi qui était le plus en vue par rapport à Makamnabronde, Basalake Salike Fayoulou venu de nulle part, Ndayaki Kobima, Nasimanango base, il y a eu des pèses et Télémelaki, Masolo Wana, Toebi Suite, Ti Lelo Félix Tshisekedi président. Alors est-ce que Moïse Katumbi, il faut continuer kaka na attitude Wana Yakoboude, Yarozalaka opposant à radical, Nenge Tata Nabiso le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki koloba est-ce que sengela zalaka ka radical topé et sengela atala objectif na biso tant tozaki ensemble zalaki nini nous sommes toujours à la recherche ya ko atteindre objectif wana parce que finalement alternance et salemi tomoni yango mais malheureusement Félix Tshisekedi n'est pas tout à fait libre ya kosalela oyo ezali vision na ye par rapport na mboka oyo Congo parce que majorité na parlement ezali kaka ya Kabila parce que gouvernement oyo salemi ezali à 70% ya Kabila kaka et donc Félix Tshisekedi marge de manœuvre na ye ezali penza makasi mingi te ce qui empêche en fait na ba projet bela ko kozala nango koka kosalama et bien entendu population o azali ko comprendre lo komo kote na makambango ndenge zolekana a ko attribuer pe échec ya mandat oyo kaka na ye moko Félix Tshisekedi donc bandeko bazalaki na lamuka est-ce que quelle attitude adopter faudrait-il rester en dehors ya moi main tendue au Félix Asali to solo là derrière les solo to ba ko trouver ba solution parce que l'objectif ya lamuka ezali peuple to objectif à lamuka ezali intérêt personnel ce objectif ezali peuple ben to militer kaka ke pour que peuple on a koka ko se retrouver c'est le combat que nous avions mené tango tozalaki na opposition bisonyo surtout ensemble c'est peut-être la lecture oyo Moïse Katumbi a sali pe lecture au Jean-Pierre Bemba a sali nous avons comme l'impression dualité moko ebonani na kati ya lamuka otomoni Adolphe Muzitu pe Martin Fayulu ngambu moko Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi na ngambu na bango esali ke tozomona ke basaki pena lisusu même moralité talandenge Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ba répondre promptement na invitation à Félix Tshisekedi au kanisa batu moko bazala ka kozele loko ya boye et surtout que Félix Tshisekedi a commis ko lakisa ba signo moko ya malama commis ko lakisa on dirait
que Azali n'a pas ça s'affranchir totalement na Joseph Kabila puisque le conflit est là, puisque lelo tout le monde a que la peur, on dirait communauté kaka moi ko changer moi quand on dirait na côté à FCCP moi ko banga et comme kokota, ça veut dire que Félix Tshisekedi a pris du volume, il a pris du poids. Azali sous Félix Tshisekedi otoyeba ki na bandélité, d'ailleurs ba tubauti ko payer ba frère Azali ou bazali ba collaborateur né qui rêvait encore, qui pensait avoir affaire à un Félix Tshisekedi, leur ami avec lequel il se retrouvait na Matongé na Belgique, avec lequel il se retrouvait peut-être na Château-Rouge na France. Et donc bah se comporter na ndenge amabe bazala qui tout de suite frappé parce que wana lelo yo tozali ko vivre Félix Tshisekedi moko tanga telemi azali ko kumba derrière y toute une institution, la seule institution oyo ekutana kana nzoto ya moto, c'est-à-dire le président de la République est une institution. Vous imaginez a mutu pamba te sengeli ko pesa ye valeur na ye consultation nationale les à suivre. Et donc nous espérons que ko bimisa masolo moko ya bien débat décision à malonga Félix Tshisekedi ya kozwa na sens ya ko confirmer idéologie ya le peuple d'abord. Voilà l'isolo tolonga qui to échanger nabino lelo par rapport toujours na suite ya ba consultation. Et bien entendu toza toujours très attentif pour la proposer bino ba mercato politique, parce que mercato politique et silité zali pe ko continuer kaka po bazali ko lamoka ba longwa côté bazali ba poussa na côté Félix Tshisekedi. Donc eza blague te tokotala makambo na nyoso tundeni ezali ko kende ndeko nanga soki osepeli na moi réflexion tout saliawa par rapport na arrivé à Moïse Katumbi demain le vendredi 6 novembre. Tikela biso moi like salaka bien boyebika ba like wana et salaka biso bien makasi et okoki pe lisusu so dans la point de vue na moko ko émettre okoki toujours ko réagir à travers ba commentaire bien entendu et exprimer point de vue na yo mingi pende konanga ozana no abonné te cliquer kaka na bouton na rouge ba komi s'abonner comme abonner la chaîne na DMTV ko bossa na pété ko cliquer na cloche de notification ou ko permettre na yo rataka te ba vidéo so to tiango awa to sepeli mingi ndebo pesi biso quelques minutes attend la bino si précieux to kutana mino prochainement. En attendant évidemment Nzamba ba télévision, en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.